Regola ba bengani fait regola na accord arena ba bouaki dossier ne ba aza compétenté fait regola na ba critère ya salle azo remplir en côté il y a libano na ba complication oyo bango ba memaki pour que faire azwa salle kunate bazo banga des jours ba yebi da yake oui bika moi faire au sala vous comprenez donc ana muta lokuta wani ana ngo ba bilora ba comprendre que bakangi ngolo na ba poil na ye olobi bakangi ngolo na ba poil na ye ba comprendre que bakangi bango penza pa bon eza nanu ya liboso fo yeba na ok interview ni ona amona ki trouva ki ona nous c'est un orgueilleux mal éduqué impoli et puis tant que bande ko répondre na éviter soit bande répondre nani pour regardez ce qui va se passer ici banakin document zo c'est la culture wana olongola na kati bolongola fali na kati bolongola producteur na kati bolongola staff ya fali na kati etali bisote naza mieux placé pour na bisabino que Son Excellence Madame la Ministre de la Culture pour parler de plusieurs sujets, principalement de la prestation de l'artiste Fally Ipupa en France. monsieur et là au moment où moto soit za ki zengi au Fally maramba ça les roi moto ki zengi za zoba comment se fait-il ba vidéo ezali na ba image oh bino tambo ya ki visite bozala makambo bosolaki to mona même vidéo ya vient biso zate tanga uta ki visite pas ministre ba propos na yo alobaki neti mwana na sui aya na kamora na niveau agumbi Fally donc na ebisio ki ya osakana te e ba bibo kumisa ete ya za muta za international za ya kuna et là que soit kuna te ils ont des problèmes que y a pas mi benga international si ko yo loba ki za international si ko moni que yo eza pirate o wana sko international ya solo pour on a cessé le fait indirect ba bibo za bon problème à faire été on a cessé le fait mbala moko donc c'est-à-dire que tant ba ba na problème té cessé le fait pour so ezaki que ezaki problème té bon siko bato bo rekitaki ya ba communicateur asika pour ba finga affaire ba uta ewa pour l'ora liboso bino ayi baza ba fan ayi baza ba fan bango nyoso to baza ba fan ka yo lo bananga que net petwana comment ni nani Jaël aza fan Jaël jamais roya ko lobela wera pamba boy c'est bo engagé bo pese mo loko pour loba donc faut tika munoko abunda sacrifie toi pour la famille donc les problèmes est nini munoko oh yonda lo balo ba soute ke saka international to comprendre que yo zaka ya pirate international ya solo nde yoana donc devant yé ozana chevite talana mwana na mwasi ne achango comité na 3 j'ai sold out tous les 3 azo négocier ba pesa 4e jour mais ils ont tombé lundi ya nganda azoboya te moni Hermon bo mwana na pas débordé arobeta Fally bon te moi 3-0 kokiti pour Fally depuis gwezaki na 0 pour Fally so ezaki albike producteur asala makamunyosto parce que producteur comment se fait un producteur akotia que billetterie atie billet na compte Fally c'est ça le problème tozo mituna on a que bozo kosa biso obi bazo kosa biso comment producteur oteka billet na compte artiste voilà donc c'est-à-dire que ça dans makiona Bienvenue dans notre chaîne. Merci d'avoir abonné la biso tout baito balingaka l'homme ça dans un conscient. Motomo bo peut ebi lisum te maboko pembe likambo na motote. Ndenge na ebisa bino et pas la biso dara un coup une flamme. Na yeto solo la affaire oyo faire regola ba bengani na accord arena. Est-ce que ça ya solo deux ya lokuta. To monyango lamuki batu nyoso na ba réseaux sociaux ba bengani faire regola na accord arena. To ko beta liso nango awa to ko mekepe ko simba simba par rapport ya basango ya papa Hervé. Tokomi wapi na bafere ba date toza wapi
Makambo kolobeze belé sortie médiatique. Sortie médiatique, il y a golf qui zola, ou ya suspendre, Odile Manzaka, nazo comprendre te. Odile Manzaka zalaka fanatique, toi zalaka membre à bureau. Pour ba tout ni ngope papi kakol, Odile Manzaka zalaka nani papi kakol a zangi réponse. Donc tokoye belango l'émission oyo avec le BG. Manda m'a de commencer na pesimbo te na batutu batota langai. Mon boss Gauthier Twadi mobile mande fa pembe na pesimbo te na pesimbo te na Richard Mpongo Aigle motonanga ya kati na bosanité espace malamu ba yambaka biso espace mapasa chez Mimi Lubaki ML balobi mona mwaso aboya ne kokola aboya pena kokola kwenda futuka Mimi Lubaki ML muto mutaka na mutu na wana za yangai bowelela ete. Donc voilà la pesimbote makasi na Akime Pemba homme noir depuis Belgique. Akime Pemba ya yo yango wana. Honorable Papi Zila, to solo la que ça la bien, hein, na ibi kebni bozalaka ba côté moko wana honorable Papi Zila, bozalaka ba place moko. Na ya bobe zatara elle le roi, hein, ya bobe zatara elle le roi, ba lobi to zaka na kati ya royaume. Royaume ko kufanzala te. Ya bobe zatara elle le roi, ya yo yango wana na pesi mbote na batu nyonso fils yanga l'homme de Afrique du Sud. Na ba BG manda to kende moi lo mbango, to solo la mo muke, BG manda ba lobi kitoko joli bien neni. Kitoko joli pepele ya nyama. Elo na ligara ya ngona kitoko joli. Joli kitoko wa mointe. Voilà. Boni santé. Pepele. Donc on appelle si batutu mbote mama Liza Loboko motema les boss mémoire Boudimbu, Jérémy Yoka, Blaise Okenge, Monsieur Riffer na pesi mbote na robosa na rapete Clairbeau, Boula, le mignon garçon de Paris na pesi mbote place aux na robosa na Berthe Madame Berthe Badada. Et Alpha Kiala Mukonzi ya bandali donc kitoko joli go. Joli kitoko to mekano ko zonga momuke. Sorti médiatique ya fali poupa abimi alobi bango ya tikala ko senga gouvernement mbongo te. Mais pour la première fois tout le monde a pe fali à leli. Pour ba ba faire rigola ka mtalela mais fali pas leli alobi concert ya solidarité azwa mbongo te. Moi commentaire par rapport à magambo bino na yambi ona ngote. Bon, et ça non yali bosofo e bana OK intervenu on a mon avis on trouve qu'on a nous c'est un orgueilleux mal éduqué impoli et puis tant que bande ko répondre na éviter soit bande répondre nani pour mon temps ngalo ke ça fait 20 ans que le gouvernement très européen s'est infanté mais ce gouvernement ça fait 20 ans que le gouvernement très européen s'est infanté mais c'est que cause la na néo de gouvernement pesio. OK. Et c'est question à 20 ans, c'est une question que allo basoki bazwaki mbongo ou bien bazwi mbongo te. Voilà. Pour moni ce que que gouvernement sali démarche on a faut encourager bango pour partir là ko sala ngote. Mais lelo ba komi ko ba se décider ya ko sala yango donc eza déjà pas ya liboso so ba bandengo pa na et pas fali. C'est-à-dire il faut pas sala ngo pe na parti senyoso. On se comprend parce que fali année prochaine on a 20 ans en carrière. Donc ce n'est que normal peut-être cause na cadre wana gouvernement nga msambongo pour nga na mona ngoma bete ko pese mbongo mais et ezala ndeya 2 poids 2 mesures te basala ngo pona ba artiste nyonso mais côté la ye na orgueil nyonso abi atikala ko senga mbongo tatikala ko kende te mais il y a des photos il y a des vidéos où ezola ka ke ba uta ki kuna ba sololi na ye ba kotaki ba demande eza ko wangana pesani ndelo na utoloba na zoloba ke eza eloko momwe mutu swaza ki zengi pour fali maramba osa les roi muta ki zengi aza zoba pour comment se fait-il ba vidéo ezali na ba image o bino tambo ya ki visite bozana makambo bosolaki to mona même vidéo ya vient biso zakle tanga uta ki visite pas ministre ba propos na yo alobaki par rapport ya makambo ezaki pe liaison na makambo Stade de France. Donc ce n'est que normal mbongo ko bima mais boloba ke bozwinde mbongo te mais so bolobi ke boyebi yango te wana komisiko lokuta to ba ke ba wana bazokosa wana siko za lokuta donc c'est-à-dire baloba na connotation boloba ke bazwi mbongo te comprendre parce que na kaka na même interview Christian Lusakwenu hier mkolo konini Top Congo alobi clair alobi gouvernement ezwaki idée ya ko soutenir yo gouvernement doit qu'il y a confirmé mais fallait azo. Donc c'est-à-dire que eza elo mombo ya olobanini aza ndelo na to loba moto aza orgueilleux aza mal éduqué
nde muta ko sala makambo or yé so ezaki ya solo te wana eza agitation so ezaki ya solo te oloba ki oui so eza initiative à gouvernement ndenga zwaki yango en tout cas nga na kosepela parce que ça fait 20 ans na natikala kozwa soutien ya gouvernement mais soki gouvernement ndimi e soutenir nga po muta boya ka soutien zate soki gouvernement ndimi e soutenir nga na kozwa ngo mais na minute oyo nde baoloba mbongo wana natikali kozwa ngo te il fallait des réponses kopesa yango wana voilà kolela pe koti na kati affaire a kolela oyo to monaki ba seka faire azolela ada professionnel te un professionnel a kolela na te pete mama mbongo mais enfin fallait leli alobi mbongo solidarité azwate lelo yé pas comment le bagage azwate mais yenda zaki chef de bande yende mukonza ya bat nyonso na komaya ko diriger ko décider que mutu tel était pour ce le alobi ke abenda de la part na ye malgré tout après ça te mazwa mufuku na ye parce que yo lo bake oui ozwa ki tendeni vous comprenez donc ana muta lokuta wani ana ngo ba bilora ba comprendre que bakangi ngolo na ba poil na ye olobi bakangi ngolo na ba poil na ye ba comprendre que bakangi bango penza parce que au moni document on est mais ça document officiel et bimi na cadre ya contrôle budgétaire parce que ba dépense sur salami na caisse ya l'état faut rapport na ngo salama et puis ezana ba IGF faut ezaki ba landela la traçabilité et ça biloko wana nyonso tu bomona kana eza justification par rapport à ba dépense ce n'est que normal mais yo lo ba ko ke boyebi yango te omona te ke bozo pimisa bato ko bazoba mais tandis que kuna na contrôle na niveau à justification ba yebi ke oui bimi na ministère mais bino bolo ba boyebi yango te na média. Voilà, merci à bato la biso toto ke malem bel ngaki tosi sa makambo afali oyo créer ba problème belé la musibatu Zakara Leli a bi makambo na yebi on te wala fait non et avec tout le respect ba vieille communication ba saline des amabe ba rolo baté ke oui ministre aluka ndeni onste ba ngofo ba loba via memia on ninga kinoiserie so tali ba proposer tanga lobaki en tant que responsable le roi autoritaire le roi honorable un député national azaki en tant que responsable mais ce ko o wana lobele on ninga kinoiserie yango ndem te système babilo onyo or soko ameka ko expliquer habitant jusque là tout ça qui demande mais t'aurais na to jouer le côté bango nde fallait ba baketa ministre ndenini kuche bimi biso to bende le côté akas fallait ba ke na ngone na connotation mais yako lo ba ke bino boyebi yango te ils en a sens te pour ba vidéo ezali tango bino bokenda omona ministre ba vidéo ezali o ezake bo soleil makambo bele ezaka wana te na moni même Gauthier Sey na ebisa bino gake soki eza na ba journaliste oyo baza crédible na Congo eza ndeko Israël Mutombo na Gauthier Sey oyo balobaka vérité nga na komana na point obenga bango ba centre donc nde na lobaka ke toana ba journaliste ka mibale oyo balobaka vérité so moni alobi likambo c'est que landela ngo mona ki makambo za solo donc ya ono moni nga na debodaki na komina bi nga na benga bango ba centre Gauthier Sey et ndeko Israël donc ba preuve ezali kutu ndeko Gauthier Sey albige même na gouvernement provincial ici ba miseki 1,5 million. Oui, ngapela ki ke mbongo ebimaki 1,5 million na gouvernement provincial. Donc c'est-à-dire mbongo se bimaki eza mabete. Mais kondima kozanga kondima na oyeba te bozo boya kondima ngo pourquoi? Voilà. Si réellement ce qui eza que pour nous soutenir stade de France ya fali. Bino moni ke bozo mbongo. Les problèmes ezanini bondima rapé soutien tango yé et puis bondima petango ikoma ki ba komosala pe ya bato mosusu. Voilà, merci à Batutu Bazota la biso, merci à Batutu Bazolanda biso. Tozo qui est malem, la émission la biso tozo qui est nation malem. Nangana kota ce qu'on a fait à faire rigola. Tout le blé likamba faire rigola. Ba bengani faire rigola na encore arena. Ba bouaki dossier ne ba biaza aza compétenté faire rigola na ba critères ya salle azo remplir en wote. Est-ce que c'est ya solo? Na yebite salle nini oyo robo ya faire. On a embêté dans salle wana net accord arena et ça la 20 minutes siko faire rigola auto beta na ING arena o eza salle les ba 15 000 à remplir yango to komi na ba 18 à 20 000 bon score accord arena a boyela net na faire na nini so eza bongo c'est que eza ke eza na plan oyo bango bakende ko sala biloko bango bakende ko sala ke
ba refoule parce que eza na ba projet nga na yebi ke faire rigola nga beta accord arena na mi balé to nga to beta pe you arena 2 jours donc c'est-à-dire eza ba biloko oyo ba projet to za na ngometo no zela au moment opportun bango yoki bango siko basale loko ndengo na pona ko sala campagne ya mabe pona faire parce que na yoki ke ba pesa ki faire dimanche ce qu'on fait fois beta 2 jours bazo pesa faire lundi faire ndazo boya lundi alingi bazo ngsaye samedi dimanche mais ça le pesa plein on a la yoki par rapport à bureau ya ngwana mais il y a libanda on a ba complication oyo bango ba memaki pour que faire azwa sale kunati bazo banga 2 jours ba yebi da yake oui bika mo faire au sala donc biloko bango ba ndosala eza biloko bang planification bango ba ndosala skoke na basalo wana nde batika ba document po ba ya ko sambusa yaka nde basala na you arena basala na you arena ke faire aza ateki 2600 billets on se comprend mais le résultat ou appelle ça na ING arena 2600 on montre que bino ne bobi mabata lokuta donc c'est à dire campagne wana bazo continuer toujours ko tambola na kombo ya faire pour na ko bebisa réputation na pour net accord arena na faire so aziango autoto lango mobimba po you arena déjà bozongo ya mobimba omoni you arena surtout simbiango bozongo pe na toyo mi bala des jours blague té parce que yazo banga biloko na po moni ke oui qui bo continuer aussi la malema affaire ba 2 jours 3 jours tout le baquet même ba mission internationale faire rigolo me taper c'est pas mon goût parce que me tabandi double Adidas arena bon ezaka ndenge billetterie ndenge zo kende talaka neti mwana na sui aya na kamora na niveau agumbi fali donc na ebisio ki osakana te e ba bibo kumisa ete ya za muta za international za ya kuna eza que so kuna te eza des problèmes que y a pas mi benga international siko yo lo ba ki oza international siko moni ke yo eza ya pirate o wana siko international ya solo donc faut tika munoko abunda sacrifie toi pour la famille donc les problèmes eza nini munoko o yenda lo ba soute ke zaka international to comprendre que yo zaka ya pirate international ya solo nde yo wana donc devant yé oza na chevite talana mwana na mwasi ne achango comité na 3 j'ai sold out tous les 3 azo négocier ba pesa 4e jour mais zo tomber lundi ya nganda azoboya te omoni Hermon bo mwana na pas débordé arobeta fali bon te moi 3-0 kokiti pour fali depuis gwezaki na 0 pour fali so ezaki abike producteur asala makamunyosto parce que producteur comment se fait un producteur akotia ke billetterie atie billet na compte fali c'est ça le problème tozo mituna omona ke bozo kosa biso obi bazo kosa biso comment producteur oteka billet na compte artiste voilà donc c'est à dire que ça dama kiona le coûté za wana donc na producteur bazo tanga wana ngana yebi ke ba utiliser ndeka combo na yi ba pesa pourcentage parce que même kolo maison au pina sala maison wana asa kufa ba na inde mutu ba sala ka continuité yango na fallait que ndeka na ndenge ya combo alesi bango et puis il y a utilisé ka ke bango baza ko produire mais en réalité ça fallait mon ça makamna en réalité ça fallait mon ça makamna ye to comme la presque na suka ngala tuna question mo d'agi important affaire ya rôle c'est affaire oyo yo écrit qui ba problème tout est comme on a awawa mutu ke kufa tout ambwaneni oh mutu ke kufa oui oya fali nde kufa et oh Benjamanda to vandinga na yo awa to moni Charlie Prince azolo bango na TV mutu ka faire ese kufa musenzi te obi o musenzi ola na musenzi penza nga kufanda te na landa mwana na mobali wana wa musenzi voilà ya sabato atalibiso golf kizola leki a suspendre ba suspendre Odile Manzaka golf aza fanatique to le Odile Manzaka aza fanatique eza tindika tiakal ba comprendre que loko wana et lobby makasi et sololi donc ba bete pina libanda en dehors bimi pina donc elumbi solo na ndinga en dehors wa musique na ndinga guerre simbité siko ba comprendre ndeni fo ba lavango batindi golf po golf ne azana ana habilité ya aussi suspendre Odile Manzaka Odile azana na bi waza porter parole ya wera ya maison mère ata bolobi kaza fan mais aza au-dessus même il y a nani on a la capacité il y a aussi suspendre et ça le roi neti biso gouver le golo abimio pa suspendre garçon plaisir ils en sens
Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ils ont n'engagé pas n'enga sali. Toi aussi, suspendre Odile Manzaka. Golf Izola, as président, il y a Europe, il y a des fans. Donc, à remplacer, place, il y a Vienabiso, honorable Pacho Panda. N'enga sali président, des fan club, tout en Europe. Ils ont n'engagé pas n'enga sali. Donc, ils ont et l'autre côté, oyo akokoma na pia ko fioto la mbanga o suspendre Odile na qualité ni. Papi ko na lobby, il y a dans la temps à faire été. Bana ta ko lobby la maramba faire été, ba fanatique a wenge maison mais ndem ba zo soin ça faire. Donc bango bana problème ya faire été. To lo ba ko Odile Manzaka za fanatique. Et puis to lo ba ke papi le prince ya ko finga faire za fanatique. To lo ba ke wera yemo pa bogeli faire, jeton na nya za fanatique. Omoni place bango nde place na lo ba ke communication na bango ba osala eza bien te. Bo linga bo sikive logo ekangami bino na nzoto. Vous comprenez? Bo linga bo sikive logo o eza bino ekangami bino na nzoto eselumba isolo. Ba ko motambola sikola na mpiaka na bango epi na soni nde muto ko mosala bango bongo. Bo ko moluka ndeni ya ko lavango. Merci na ndenge bo sengi cesser le fait. Pour on a cessé le fait indirect. Ba bi azana bon problème à faire été. On a cessé le fait mbala moko donc c'est-à-dire que tant ba na problème été. Cesser le fait. Po so ezaki ke ezaki problème ité bon siko bato bo rekita ki ya ba communicateur asika po ba finga affaire ba uta ewa po loka liboso bino mo ayi baza ba fan ayi baza ba fan bango nyoso to baza ba fan ka yo lo bananga ke net petwana comment ni nani Jaël aza fan Jaël jamais ko ya ko lobela wera pamba boy c'est bo engagé bo pese mo loko po loba vous comprenez donc ezana ba biloko ezake o pesa ngofo e bandeni ya koloba bino mo bo e bo bandi loko me bokoki ko silisa ngoti na comprendre ka ke ayende o yebisa que c'est le fait problème ya na ngoti c'est le fait mais zo mere c'est le fait ba bangi bango ba comprendre que oui bitumba na biso ko na biso souté bo finga vie mi mais zo mere c'est le fait muta ko ya koloba zate mais zo mere muta ko ya koloba zate ba comprendre que o ngande na za bone biso ke na za ina ba biloko oyo bata poto ba ete bata poto ba linga wera te po biloko ba pesinga pona wera to banda ozelaka ba bima en tout cas wera nga kangisanga mais loko akakola yo senga cesser le fait ça le pega bien to comprendre que cesser le fait salami ngolo to changer nanu to kalinga na ofali malamu o yende fois bela kito mais bozo kalinga fali mais to moni faire wera zo ça ele pe promotion comme le bela concert a fali bon et celle biso etali biso nani oh biso wana makambo etali biso te et c'est Kirina bango si basala déjà empire du mal et Kirina bango ndi basala ndenge wera omoni plan oyo ndenge wera kangaka fere na bandundu eza ndenge kanga jibe ndenge kanga ba Adolphe na ba yango mona ba musicien nyonso la majorité maison mère ba bangaka yi yeso osakane ba kikangiswa ake kangana na ake na kombo na bandundu kuna bakangi o sa succès to yebana te a diminuer na ndenge bongo abwakelo pena dongo eloko moko ya mvutement yango nani King Tekila nani otaka secrétaire alobaka adete ya Kimpuyo lingi to zonga bandundu adoza cop na bango eza ndenge bango basala mutu azaka faible nda azaka bongo wera yebi kazana ba incapacité belé yango mona kendaka kanga même wera na kisi et faire na kisi akanga même ezala nani vient na biso jibe akanga wera kanga yepo asala ebima lwa netike jiba za danger te azelo kote ya leki te ayebi ke jiba leki na koyemba leki na muziki mais il faut ça yelo wa leki na boy nga fona kendeka na kisi na kangaye pona dominer voilà vous comprenez ndenge pas ça là pona faire oyo kate balatsa faire elongia dragon c'est ça ba mvutuma déjà ce qu'on faire lelo yango no mona la réponse faire la pesa bango ezara sport ya stade des martyrs si on a l'amuki déjà tout ba kenda na ba benin pona okanga faire sko lelo ndeza bo wera comprendre te sko faire a dépasser on abimi ndeni na ba fali na wera talaka wera na matanga ya Seguin atuni bina jibe wana o faire sko a comprendre te na ye mutati et commissaire na biloba loba na na Grand Paris oh comment se fait-il bien sur linga mutu moko donc et lekela epo ayebi ke ndenge ni na kangaka ye na kisi sko lelo moni oh mutu ba ko molinge bonde ni c'est que place o ya tchaka azali sous-souté il est ressuscité vous comprenez donc faire déjà donc ça biki da bima déjà na makamona
yango moni lelo chimie na maramutu o bango ba osala ba kozwaka li souffert bakozwaka lisusu faire te. Merci à batutu batali biso, merci à batutu balandi biso to merci na suka na kosenga na osala l'effort j'ai dit na yambo pene mission moko ya poser parce que le la moni osala likolo moi trop bejemanda ba retenir nini na passage na et puis le 27 décembre programme etandeni ba retenir que le 27 décembre faire Egola dans la Libreville na palais des sports stade où on a la capacité à 6000 à 8000 donc biso to beta on a 10000 toza mobimba mobilisation déjà bandi déjà pour kuna mulunge koti na Libreville na niveau mo ya 2 fois pour faire Egola zoya mais à na Kinshasa ba préparation so y na répétition comprendre que ange ambiance a quitté déjà dans la répétition on a niveau ba préparation za makasi ba chorégraphie donc papa va bouger Libreville on a niveau mo ya blagité ko yemba route ya blagité ba sepela ba sentir na que ING Arena Adidas Arena Genève Arena et puis Stade de Martyrs et au Kitasko on a parlé des sports voilà niveau faire a yemba blagité pour fois tika sango et vous avez maman événement na itira la osala maté ba beta na la Libreville mais il y a faire bo sentir différence ba oyena pour niveau rotique événement na bango ba gabonais ba star na bango ba danger na bango pour comprendre que mais donc méga star pena yé musique azo yemba ya blagité o ba yoka amour illusoire na sango ce ko ba vivre mo boy ba yoka regarde moi na sango ba vivre ngo ce ko boy donc papa va yemba blagité musali ke kitoko et puis kuna déjà publicité c'est bandaki déjà et ba gabonais ba sala ba live na ba TikTok voilà. Donc c'est à dire que ezala pena ambiance moi kitoko po ba yamba pena l'invincible de la musique africaine, l'imbattable, l'incontournable Frère Ego la Jésus des Nuances, grand chanteur de mon pays. Na profité na pesa mbote na batutu balinganga mama Lisa Loboko motema les boss mais moi Boudimbu na Fancy Jérémy Yoka les potiers vinanga Madison tel Madison 5 étoiles na Luanda Alpha Imbolo vinanga Alpha Imbolo na pesa mbote na Karine Kaya femme d'affaires maître Junior là depuis Cape Town Mike Mwamba Charlie Kabanga les cadets de la famille docteur Peter Motombo motema bata maître Fofana Motombo batutu bolinga ngai na pesi pe mbote na Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo na pesi mbongo pesi mbote belé vient na Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo donc il a dit il a fait na pesi mbote batutu bolinga BG mana na pesi pe Ismaël Poutine garçon bio et Tolomo Hervé Bositapen 40 cm centime na mobimba et puis na pesi mère na biso maman Mimi Lubaki ML balobi moto aza na confusion totale pendant la génération ça dit là que tozo tout na nzoto nani ayaki na nani tozo wela kaka na ndenge ga ya kibo jeunesse mais yo ebikaka donc kitoko joli quoi voilà joli kitoko joli merci bato tout batali biso Trésor Lianza ayokana le Bogard de Waterloo manifeste toi dit allez tokutani mbala swasi kole swasi azongi te bisous bye